Likamboyo na osuka na roa bien yeso Nzambe mona ngai pasi eleki na ebela bana na komika kotelengana baninga bazonga babiyaka kolekisaka tango mutoko mona baninga basungi yo yaka olalawa kino baluka bolukelanga solution nazala na bana esika moko ndenge na mesala na bango mama soki mutoko benga intelte moi je regarde Nzambe Nathalie, chef de l'État, et puis la justice. C'est ça que moi je reviens. Ok. Et puis, tant que tu outi, tu zongi, c'est pas moi. Bisote ba tout ça là, document. Si vous regardez bien, Ngaï n'a pas signé document outé. C'est ça. Et vérifie-toi, Ngaï n'a pas signé document outé. Vous voyez? Dans le document, Ngaï n'a pas signé outé. Tango bango bayaki kotika oyo ngate mutu nayaki nango et ba décréter biso ba tsebiso libanda est-ce que ba police bayaki la bango l'état mutasora bango ngaite est-ce que no retourna bango que ba police liblo bo utiliser ba remettre ka mukanane ba bi papa eza na venini eza na venir lo kolenge numéro 125 Birmanie Sayo deuxième parcelle bazali na kati sokoke okomona bekri okomona ya l'état tiaki okomona ya konsongisa biso ndenge face eti mususu okomona okotala pe na katalopa na yebite batiaki ba garde ba soda na bango na yebite ba soda ki caméra na biso ata avec image na biso et toucher bitema ya batu oui et toucher bitema ya batu mama azana problème baboto lié lopango mama oya mukolo avandi awa mobali ya kufi Voilà, merci beaucoup tous les abonnés. En tout cas, abonnez-vous massivement, bon partagez. En tout cas, awa émission on est au sala lelo, bon mon nangai na papa Merlin, beaucoup mon nangai na maman Elisabeth. Awa en tout cas, tolobaki que tokozala kaka wana te pona kozala pona ba musicien. Tokozala kaka wana te pona ba futilité mususu te. Tokozala pe wana pona ko soutenir bato. Donc tozomona lelo ba journaliste belé ba komi ko soutenir ba famille. On doit soutenir le faible. Il faut te soutenir ba faible. Toko bandaka raté place auto ebike kuna coupage eza, kuna mbongo eza, tokendaka ka kolanda te. Toza pona ko soutenir bato. To moni place mo bato bazolela bana besoin soutien. Toko ya toko kende tisi sur place toko kita na mabele pona ko luka ko yoka bango problème eza nini pourquoi bazolela il faut te soutenir bato. Tozomona papa Israël Mutombo tapotez-moi les lives s'il vous plaît. To moni papa Israël Mutombo bazo soutenir ba faible. Place oyo faiblesse zali papa Israël Mutombo bazo telema pona soutenir. Pourquoi pas bisopé to soutenir ba faible. Comme mouvement ya kosolola ezali awa vraiment ebele na ye na kata famille oyo parce que na monaki kolela na bango. Maman ya mukolo boy maman Elisabeth na monaki ndinga zolela babwaki biloko libanda na eloko na ye moko oyo mobali na ya tikeliye mais famille ye pona kobwaka il faut te telemela eloko wana il faut te telemela ngo to mona papa Constant Mutamba awa tanga saki na pouvoir abotola lopango fumu abotola lopango ya moto azwenga commission ya ye papa Constant Mutamba kenda zwa lopango wana zongisela yango mukolo place et aujourd'hui papa Constant zate tozolela tozo continuer pe kolela na ministre ya justice toyebi kaza papa azana motema azana famille oyo koyiko komela un jour bana na ye kelelo soka zate famille na ye ya koboto ya biloko tozolela na bakonzi bo tapotelenga live tapoter vraiment le live parce que awa toyena makambo eza sérieux tozana papa Merlin, tozana maman Elisabeth. Bon meka, ko expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé parce que ngai na moni na vivre qui événement, na zaki des passages hein, na vivre événement tant bo boka biloko libanda na meki ko se renseigner parce que na zape journaliste, na meki ko se renseigner mais qu'est-ce qui se passe ici et tout boy na boy. Nde na zoki mo explication ya bato quartier wana, nde ba expliquer kinga nde na landela ki na lobaki na ko luka adresse na bino na ya to sala pe le ko baninga msusu bazo sala. Bonjour maman Elisabeth. Bonjour maman.
Merci. Merci. Parce que là, on cocaté. Et ça passe. Donc, on fait les mobali. On comme le rôle à Zoba. Mobali a couffé en 2022. Famille, côté, les mélanges, les bosotans, on couffé toqué, tokundi, on couffé le 1er juillet. On couffé le 23 juillet. Après le 23 juillet, 2 semaines, une semaine, l'équipe au côté 2 semaines à août. Tout Monica Kamena, c'est bandit. Mais pourtant, que tant et tant, tu tiens biloko, albe bobi, misa biloko, ya papa, to bimisi, tant à lobby, bo kamatango, bo kaba, bo pesa na bana, bana seba ozuate, bo kabana bato abalabala, bana bagang, babi biloko, papa to kabate, bisomo bana to kolata. Après, à Siminzela, avec des familles, nanga et tout ni, et lobby, moi si yo, bana, bango yo, o lobby, nini, a lobby te bafanda, na tiki bango na lopango na bango, ezaya bango, ok, et après 2 semaines, maman, aïe, abani menace, bon pesanga buko lopango, a menace mana, abani ko lobana bana ngana kokate, lokala ina pasi na rolela kaka, pasi mobile akei, mutako lobela nga, azate, yaya, azate, lelo yo menace, baye babenga ningai, bana 2022, tito 2024, tozo samba justice, ezo landela, papa bongo ezate, toza na mbongo te, azo kangisa bana, bana tamsu na kacho, bana bokene kacho kalamu kacho piro ya victoire, azo kangisa bana bingati na koboma bana, epesinga pasi na koloba na nani, bana ministre justice, tala likambo, mikana nyo seza, bilongo nyo salopango eza, tata, na yebite, botalo ya likambo, papa fati, nga mama feve yo, nga na pasi yo, nga na zate, nga na osuka bilepela bana, bana 9 11 mobimba, bango nyoso 11 mibale ezaka ya mobali, 9 ya za ya ngai, lokola 11, na kotia bango wapi papa, na kotia bango na komi telegram. Donc papa tiki yo na bana 11 mibale ya ye, 9 loboti na ye, mama mutema malamu boye malgré mobali akufi mazo lela peka pona bana ya mobali tiki la ki vraiment. Nzamba yo kama. Siko tantine azo, est-ce que tantine ye moko pe azana ba bien na ye te? Azana ba bien belle papa, mama na ngai azana ba bien belle na Gombe, afana na Gombe avenue du Livre, ndenga zali wana, azana des parcelles, azana oyo, azana des bonhommes, na des bonhommes c'est dessus c'est toi, azana ba ferme na ye. Donc si je comprends bien, tantine azo financer ba tu po basa na ba biloko wana nyonso. Alobaki akosukisa biso na bano bazo salela ye teti, akosukisa po asenga kabana, alobi bo pesanga buku alopango, nazwa kombo nanga, natia po na bomba bino, famille côté tata botita tata na bino, balingi babotola, orezalaki na ngobongo te. Akaboli biso na famille wana ya papa bakende ata mukolo papa akufi bayaki te bakunda te pama, batika biso boye, muta okotela biso azate, na bana yango na mone, akangisa bana mabe, kokende bala na mona ki mususu ya mobali, ni na landela ki bakanga ki na pire, asali 2 jours na nini, exaucer ko illustrele biso vidéo na parce que naza nango. Bake balanda mwana kocha babayonate bakala bana liboso batindi motaro ya salaka balobaka ni cortège toke na kokunda papa ye wana bazwa aya mena sabana bana baki na moto na bango oyo mosusa mobile moto wana babotola ti lelo bakanga ngo emona na kanzela bachate to tuna to ebite se babwaka wapi disoka moto etikala donc to lobby tozo senga ministre justice po mikanda nyoso papa Israël mutombo yo Zamawa ya bato ya kapapa osungangata na justice talikamboyo na osukala wapi yeso zambe modangai pasieleki na ebela bana na komika kotelengana baninga bazonga babiyaka kolekisaka tango butoko mona baninga basungi yo yaka olalawa kino baluka bolukelanga solution nazala na bana esika moko ndenge na mesala na bango mama soki ya yo mama tika olela na minute yo lopangu eza fermé bakangi eza fermé te yaya
minute justice tango ebandaki kolandela likambo ndenge tolobelaki balandeli bamoni solo lopango eza ya biso bazwi lopango baye babimisi bato ya cheki ndenge abwakaki biso tango babimisi bango siko bazwi biso bazwi bakadena bakangi balobi na bana boza basoda bazala na porte le temps mwana ke koluka basoda wana po basi basololaki aya na bango babuki kadena bazwi bato bazalaki na bazongisi doki loi ya justice biso ezate ndenge abuki ti lelo moto aza mbongo na ye aganye procès mbongo na ye azofinanse bokokende boye tanto bogane bokende boye ebaluki tozobaluka ndenge mikanda soki batali eza bien yango eza malamu nyonso me nazokomprendre te justice oyo papa nayebi te soki moto ye na ndenge alobi justice na maboko na ye est-ce que maman ba photo mutango ezali ya tantini wana ezali to photo tiango na miniature wana zana photo tiaye to ozana ngote wana zana ngote me nakacha mikanda mususu ezali nakacha babuke nani balobani buke ya nini tokoluka photo mama yo pema nano tokoluka photo problème ezati tozongela papa Merlin za motema kokita bato bazotala biso botapotelenga live ici Nzambe yo kamawa Nzamba oyo kamawa Israël mutombo. Dans une minute, on est à banda na ozali banda. Ozali banda. Place kola les ate. Ezo senga. Uninga kaka mama lokola yondengo yoki mawana koleka. Omoni oyeko sunga. Bongo muninga pe mama okozala boyete. Na yebi yo bonheur na yo. Na yebi makambo zala nango. Na sunga yo. Nde yaka. Yango no mona zo pema mwa muke. So kite. Na zane sikate. Nde lelo na kene kwe. Na zonga kwe na komo baluka. Na veni lo kolenge 125. Na komi na ngiringiri sayo Birmanie. Yesu. Nzambe asunga nakokaka te so na bonde papa akufani ko na bandeko babote olinga ye natelengani na bana Yesu papa Fachi bakonzi ya mboka oyo boyoka mawa nazali banda bosunga botika te bana bakoli baza kokanga kotia babayonete kokanga bango na bapire kokanga bango na kalamu kosala bango mabe cette fois-ci alobi akoboma na maboko na ko perdre bana Nzamba zali mama pèse-toi Nzambe apèse-toi papa Israël mutombo yokela mawa yokela bana na mawa nga mama ya bana ozo yokela mawa kotika apèse-toi maman apèse-toi maman bonjour papa Merlin bonjour maman zato longola maman micro apèse-toi maman apaise-toi. Papa Merlin, na suis vraiment maman, mais na moni maman vraiment il faut tout kaza na émotion makasi. Okoyi ko expliquer biso réalité likambu ezandenge nini. Expliquez biso na maman apaise-toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour Landa Bisso pour le président de la République, la personne dans le chef de l'État. Et puis la ministre de la Justice, parce que c'est deux personnes qu'on va adresser la parole. Pardon, papa Merlin, c'est là. Mais quand vraiment qu'on expliquer biso parce que ngana zaki des passages né dans tout le bas tout à l'heure tapotez les lives s'il vous plaît bazo signaler live beau tapoter pena live pour bolanda histoire très bien tapoter les lives tapoter papa Merlin expliquer biso maman expliquer biso déjà apesi biso déjà kaka ndenge makambo ekendele mais elo kongo e bandi bongo ndenge nini et puis o meka ko lakisa biso mikanda boza sire certain que bo mikanda na bino est vraiment correct mais c'est juste ça que ba luka ba boto bino elo na makasi. Ouais, merci maman journaliste. En tout cas, le problème oyo et ça passe. Parce que na ndenge to kendelaki, na ndenge to bandelaki. Je crois que ma mère a expliqué moi mukie. Maman langa meka ko sala introduction. Après liwa ya papa. Ndenge le kaki, la famille, tout ça ko solo là boyoki. Mais maintenant, et ko sala après la mort de notre père to kundi. Et comme ça, que bandeko ya ngai, bakendaki pas tante. Ils étaient à trois. Mon grand frère Ongala Landi, petit frère Nanga, la petite soeur. Abengisi Bango, Baya.
na epa na ye na Gombe avenue du Livre 54 bar à Willery Wangata croisement province la 4-4 bakei bayokani ote boya la mikanda ngai na ede bino totia kombo na nga na longola komba papa na bino natia kombo na nga liboso pona protéger bino na famille oyo lokola parce que papa na nga na tante na nga babotema ba papa différent. Alors loko abibandeko baza côté mona tata na yo barobola libaboto la bino baoya roboto la bilo biloko tanto natia kombo na nga boya. Alors bandeko bayokaki bayokani babi OK on est d'accord. Mais tango basongi na kati ya libota bayebisi balobi tala boy et salike bandeko bisobi non faut mutu esala azala idée nini. OK moko oya lobi c'est un mécanicien abi non moi je dois aller na esaki le quoi comme mikande za palanga na goya nango. Alors asangisaki ba document na ye ya ba ya misala na salaka et aller akekula pala ye tanga kei bakutani alobaki o akokai kolobele apesaki o akokai kopesele pola nini ambeliri akitse moral mais esimba kité. Alors bapesaki tanga remettre ataki na enveloppe ya chocolat a remettre ye mbala moko ebseki lupangu nanga bima eza lupangu nanga na récupérer lupangu nanga bima ya lobi oh tante abengi bagarde comme bagarde bana na ye lokola batambola par-ci par-là pour la kichase koma soko yebani na ya donc il faut ça la oyo lingi parce que yebani na ya. Alors bagarde babimisaki mwana na ndekolanga babimise ko bima démarrer pe mutuka bafuka lipa ko bima zo bima mbala moko garde tanga tali ya modesa yango te bokanga ye. Alors yesa mi bimelaki ah bimi akei et salike ndesiko tokomi ko samba et babandi dossier na frère na ngai taba bandi dossier esili dossier zaki na IRC et yo koma na RMP baye ko changer dossier et yo koma ke azana mikanda normal te tang ba bengaki bango a comprendre que ba dossier ezate a comprendre que ba dossier ezate ba bengisi bango ta ba sai ba laxi ba dossier nde la tante akimaki azongaki poto avec sur la base de CT. Et même maintenant, Tokomi Kosamba, nous on a gagné la première tour. Le procès n'a parquet à Kalam, sur Assosa. Et puis le même parquet là, na Kalam, il y a combattre sous Bisso dans le même parquet. À Kosi, le pango zaki ya tata nae. Le pango ya maman nae. Mais tandis que le pango ya tata nae. Le pango c'était arrière notre grand-mère. Oyo aboti koko na biso, oyo aboti tata. Namaka munenga salela nenga tikela ye tata la biso yangola o biso toza. Et puis moi j'ai des preuves. Et puis ce que je comprends pas babiloko neto sambaki ba dossier zali on est allé à l'état na éviter ce qui justice lelo ezobeba parce que papa Fatia lobaki justice na Congo et ça la musala oya za honnête à récupérer biloko na ye. Si tu n'es pas honnête pour récupérer biloko te. Mais maintenant justice ya lelo ozoya ozosamba bazoya biso bozonga tel jour et tel jour ta boya oh non et si bo samba qui déjà c'est déjà bon babimisi ba règlement bozui résultat nini to monyango flou. Alors l'autre fois to vandi to ko mona ba otina biso mukanda oya bango il faut ba décréper biso to bima babimisa biso libanda voilà tata mwasi tante nanga Nicole etango monono na otanga ko nga banga nanga te non banga le monter je parle les choses ce qui est vrai ce qui est ébi qui a ça d'accord na biloko na zoloba on défend la justice oui parce que nga na la justice na zo sele menace mais elle a zo sala biso menace juste à mort bande kolanga ko memaliwa tout ça kokanga ceci cela parce que hier azala ba relation oh ya moi aloba que justice eza la poche na ye. Bon je sais pas justice eza la poche na ye ngate na sala document tamba ko bimisa biso tozwaka ni document ya la police eza mikanda mama et puis encore ça biso notre grand-mère atambola raté notre grand exactement notre grand-mère atambola raté et puis biso tomona grand-mère na biso te banda liwa ya papa grand-père na biso tomona ka été babwaki biso libanda
to sali ke to zo landela ça yo boti ba nebele obité le pont exactement biso to za 11 bala boti ba nebele to za 11 bana na yo voilà to botami na tata moko biso bana na ye nyoso ndeko na mobali et ko sala ke ba dossier to konti OK na niveau ya l'état ndenge to kendelaka et comme les biso il y a ça tout ça vous voyez tout ça ce sont des jugements ce sont des jugements et il y a qu'un seul jugement qui est vrai, c'est qui est à nous. Même les conservateurs, ils ne connaissent pas ce problème. Même les conservateurs, ils ne connaissent pas ce problème. Oh, bah, jugement, n'y a pas bon, il y a un conservateur à désister. C'est pour ça que quand le conservateur a désisté, nous on est allé voir, on nous a appelé à l'inspectorat, ce qu'on appelle IG. On nous a affronté là-bas. Il y a des documents qui sont là. On nous a appelé, c'était le 27. La confrontation directe. Et puis ça, c'était le 31. Retour, on a vu sur la Kozonga, na Bango, na IG, l'inspectorat. Et maintenant, tant que sali, ils ont compris. Ce sont les documents, le dossier, tout ça. C'est ça, le jugement. Et on a compris. C'était pas le jugement, plutôt. Le jugement notifié. Vous voyez, c'était pas notifié. Parce que tout ça, ils ont les kaka wa. Parce que, moi, les kanasima, sali va tripoter. Parce que, on comprend, même le juge, il comprend que tous l'anzela, tous la droiture. Mais comme les gens ont justice à Congo, ils ont toujours déploré. Pour une justice à Congo, à l'eau. Ils ont ça que quand tu as des raisons, mais ils ont pas banal. Donc c'est-à-dire papa Merlin, si tu comprends bien, bino besoin d'un document et le pan papa bien attiqué libino, mais il faut ça là-bas gagner procès, t'es pas bien le pan pour bango ba financer. C'est ça. Tout le monde va auto quand de quoi bino mobile na pire. OK, bah yaki kopé sa biso jugement na biso et bimaki. Parce que ngala lobaki ke tozala makasi ya bitumba ya nzoto ya boya kokanga te po tozala eloko te ya kosala bango lokola bazo créer ba relation ba ba créer parce que ba yebi ke akobenga intel akobenga ngala yebi te na zala nga muto akobenga intel te. Moi je regarde Nzambe Nathalie chef de l'état et puis la justice. C'est ça que moi je reviens. OK. Et puis tant que tu outi to zongi c'est pas moi bisote ba to sala ba document. Si vous regardez bien, ngai na ko signer document oté. C'est ça. Et vérifie-toi, ngai na ko signer document oté. Vous voyez? Tala document, ngai na ko sala ngoté. Tango bango bayaki kotika oyo. Ngate mutuna yaki nango. Et ba décréter biso, ba tsebiso libanda. Est-ce que ba police bayaki la bango, l'état mutasora bango. Ngai té. Est-ce que no retourna bango ki ba police limlo bo utiliser? Bah remettre quand mon canal, bah papa c'est le parquet, libanda. J'ai accepté. Na sali magwité, na sali pe buzo baté nabi. OK, justice c'est ali. Na continuer, na zo kendeka. Na landi et puis ngai moko. Et sili, bah yako remettre nga le 17 oh bah yako zone c'est la document oh. Bah le papa. Maintenant tu rentres chez toi. Za ba fungu la biso de bloquer et puis ba effacer oh ba komaki ba zongi sisko oh ba tie. Soki bango ba koya la ba code oyo yeza awa na ba code oyo ba tie ba représenter ba jugement oyo bango ba zulongo ndenge nini ba l'acception ndenge ba zuli ba jugement. C'est ça. Mais kobimisanga na kena zwa ba policier na commune pour ba sécuriser le pang. Papa Merlin s'il te plaît. Okay. Moulouba, tozo expliquer, to moni papa sango ces derniers temps azo aider ba. To ko za la ka wana te pour na koluka kaka place mo wembongo eza. Mama oyo akufeli mobali na ye. Mais mama oyo tata mwasi ndeko mobali na ye. Justice moya belanga likamboyo. Papa Israël motombo. Papa nanga ko bokanga te. Nga mama veve na bana ozo. Nga mama veve na passion. Tala bela bakoko libanda. Bakoko ba mesana na koko la bango. Ngai na kosuka wapi. Papa Fachi yaka. Papa Fachi landela. Papa Fachi na ngana eloko te. Na mbongo te. Na kokota justice nini. Pona bimisa mbongo na pesa lokola yazo sala. Ngana zana ngote bino bosunganga. Yawe, Zabe,
Mama Erika, nega koyoki mawa, nega koyoko sala, nega na lelela kiyo, yango na ekolela, tala pasi yango, tala na lala galibana, baninga soki basungi ngatela za wapi na balaba. Basungi bazosunga baninga bolamo do sala kala mokili, yango ndezo futa boye. Nyoso, po mwana fala bimisa badokima na bana nyoso. Mais pourquoi bango ba ok ko gagner kaka ko ba financer? Mama Amerika bango bazana oyo ngana zala ngote soki bakeba futi ba 3000 ba 5000 ngana kozula ngo wapi ba fati na sala kate na bana ikoteka na kweya na kweya na uzambongo wapi na kozwe sikanine na kopesa ngapo na salisa bana na eza na venini eza na venia lokolenge numéro 125 Birmanie Sayo deuxième parcelle bazali na kati sokokei okomona bekri okomona ya leta tiaki okomona ya kosongisa biso ndenge efase eti mususu okomona okotala pe na katalopa na yebite batiaki bagarda basoda na bango na yebite basoda wana wapi. Mais maman, est-ce que si babengi si bino pour papa Merlin tozongelo, est-ce que babengi bino bo sala ne fisque confortation, est-ce que babenga bino mwana koki koloba? Oui maman, maman Erika kasi ba confortation ezaliti to salati ezali to utaki na confortation ya suka awa na côté à caché judiciaire na tribunal de paix. Maman na maîtrise. On était là-bas. Et ce qu'on a constaté maman yango na senga ki bango justice fait ça la normale. Mais Lisabo aider maman na maya mela. Vous comprenez? Donc Babylone que ça sala parce que ce n'est pas nous qui fait ces documents. Tout ça n'a pas ça ba documenté. Tant ba ben sur l'inspectorat. Inspectorat ils ont travaillé na parquet à grande instance. Ils ont travaillé na cassation. Ils ont travaillé na nyonso. Est-ce que bango ba ko sala ba bêtise oyo? Pour ba ben sabino ba affronter bino. C'est ça. Je ne pense pas. En tout cas, je ne crois pas. Parce que ça, ce ne sont pas des aventures. Ce sont des dossiers. Et je voulais expliquer. Justement, maman Erika, excusez-moi pour le dossier. Regarde. Ça, c'est quoi là? Non. Là, tu me tues. Pour prendre ça, il faut me tuer. Laisse-moi parler. Pour prendre ça, il faut me tuer. Le document ici. Ça, c'est quoi? C'est pas moi. Hein? L'attestation de droit d'occupation de la parcelle. Ça, c'est pas moi, c'est l'État. C'est pas moi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la fiche parcellaire. Voilà. On est là, nous tous. Voilà. Vous avez 11. Voilà. Ah, ben oui. C'est ça. Madame, maman Erika. Mais c'est ça le problème. Nous, on est là. Et ça, c'est quoi? Le certificat d'enregistrement original. Exactement. Ça veut dire que nous avons tout. Et demande à la dame, Nicole Etango, ma tante, qui est ma tante propre. Ok? Si elle a ça, tous ces documents, qu'elle voit la parcelle. Si elle fait sortir tous ces documents, qu'elle voit la parcelle. C'est ça. Ok. Mais si elle n'a pas ça, donc elle n'a pas le droit de prendre la parcelle. Mais l'Isabo est la maman, il y a pas zongue. On est là, vous voyez tout ça. Okay. Elle n'a pas ça. Moi, j'ai tous les documents. Alors, moi, je ne peux pas venir pour voler la parcelle quand ça appartient à mon père. C'est ça. Et puis, ce qu'il a donné, c'est arrière-grand-mère. Quand on a yé, quand on a yé, on a passé le pango oyo. Gaïté. Tant ma personne que moi, je n'étais pas là. Et papa a passé. A garder secret, après si sur la banane là qui bon papa Merlin bato beye bangi ba découvrir o bayi na retard lisolo eza nini relater biso bref lisolo eza nini po bato bayi na sima ba comprendre ne o veut l'accès ba mikanda lisolo eza kinini papa boti bino combien maman na bino maman Elisabeth batiki bino combien papa Koufi et ça ki ndeni ba boto bino lipango relater justement aux à la bref pour ba comprendre. Bon na récapituler je reviens là où on avait commencé avant voilà. pour comprendre. Donc le problème est zanine. Tout ça qui est normal. Après l'Iwa, il y a papa là. Il y a biso plutôt. Et ça qui est tant à malade. Et moi, je me suis descendu, j'ai quitté chez mon père pour aller chez elle. Pour lui dire que ma tante,
ton frère est malade. Mais ce qui a koufi, famille et copanzana, Dieu m'attend. Je jure devant Dieu. Je suis là, je jure devant Dieu. Dieu m'attend. Wana papa, ça sérieusement malade. Alinga kota hôpital, yangalema. Na yebisiye, ngabi ma tante. Ndekono soka koufi, famille et copanzana. Elle a refusé. Non. Famille panzana te et l'autre côté. Oh non. Mais kaka yemoko. Mutu on a lobela ki. Yene mta panzi famille. Et ça qui est dans papa Koufi. Dans papa Koufi. Papa Koufi et sili ba yene ndenge salaka. Oui, on a tante na bango yaya papa. To sali ndenge salaka matanga to panzi to bimisi biloko ndenge salaka ya moyi. Et to lobi bon yo atake kulutu loba. Aloba. On a la loba te. Bosoka biloko le bo zozwa bana ne bazwa bana bazwi moko oh famille zwa famille moko zwa kite il y a 22 personnes bazwa ki na famille moko zwa ki sandal moko zwi moi et sili et le reste la tante a dit bo pesa na bata bala donc c'est comme si nous rejette nos pères notre papa a rejeté et moi je suis idole de mon père. Dès que vous me voyez là, c'est la face de mon père. Moi, dès que soit, je prends toutes les histoires devant eux. Na telemi nabi ngamoko Jésus Germain Mwembo Tiende ngamo na kufite. Allez, c'est pour cela tout le monde esprit à papa et pas nayo. Il faut l'esprit de mon père, ça existe chez moi. Donc je ne dois pas blaguer. Alors, et c'est là qu'il en est, ok. Moi, ma tante, d'ailleurs, en sortant de la parcelle, à Tchenga Moussapi, Albina Rola Kisayo, Naïpe, na Boraïte, na Napela Tchenga Moussapi, Nabina Rola Kisayo. Walbi, na Roluko, Napela Nabina Rolukayo. Ok. Oncle langa moko oyaza mobali ya mamale ki langa ndala bakite koloba bongo tenga bino toza ba bantu toza déjà la nzambe donc nzamba sa boyi ba biloko ba coutume so lingo sanga mabe il faut la répliquer parce que faut la néantir na boya mabe wana donc c'était ça et puis sili ndenge to bandi ko samba boye et directement on était avec un cousin à Tinda qui la lupango un cousin là qui faisait des histoires bizarre à côté qui soda tata na ngam tafuta mbongo pour aya à cause ça soit masasi tout ça et so senga l'état le bien ya boye ba yedaye aya akoma koteka diamba akomema ba soda ebelena na kati comme il était le militaire de Kankokolo toza ba Congo baluba voilà donc yango biso to linga kité alors après wana ndé ko sala le gars cousin wana commencé à bêtise oh ezalaki te eza normal te cousin ana ngambo ata akoma ko pesa explication ko sala tante akoma ko tinda e pour sala ba biloko moko tapoter les lives ya ba fundi et pas ya petit frère oya ngai na auditorat parce qu'il était militaire aboye ko agresser ne makambo nyonso siko e bandi tant e bandi ne to ko découvrir tobia soki to pesa ke mikanda sala alingaka lia biso la 24 heures. Ok, quand on comprend moyen ça sous-souté. Yango zomona azo luka botola ayaki na komba boye aye lupango tata na ye. Lakisa mikanda. Mais papa Merlin ce qui est pourtant ton matisa pourtant ton mata miniature hein bato beye bazo landa biso bato mawa bakosunga ba luka ba yeba foi tante mais ngai na utiko découvrir na moni tante aza un peu métis pour na moni Melissa aza métis mais on dirait na kata famille bozana des races boza bato mwindu na ba métis boza mélanger ne famille papa ezalaki donc tante abima métis papa ndabima ki mwindu papa pe melatre un peu ya moni bana pe baza bamso ba mwindu ngai bamso grand-mère oya bota papa arrière grand-mère bota papa azamwindi grand-mère azalaki la deux parcelles là azalaki nango moko ezala mbanza ngungu moko yango ezala lokolenge alors oya mbanza ngungu elle a laissé ça pour sa famille oya lokolenge atikelaki yango tata na ngai mwana na ye mobali koko na ye fils na ye koko na ye alors mwana oya bota madame Rosalie Matine aza métis abote na Belge alors na ye sikoyo mwana na ya liboso ayeko balana na des bonhommes c'est ça des bonhommes azalaki Belge vous voyez parce que ye tanti na nga na biloko nyonso o ezalaki ya des bonhommes akanga
Il y a deux parcelles. Deux parcelles où ils ont du livre 44A na 44B. Avec du livre. Donc, Papa Merlin, na question tu dois comprendre. Tantine aza demi-sœur ya papa na bino. Exactement. Maman comme mais papa différent. Papa ya tante na bino yé wana quartier des bonhommes. Voilà. Exactement maman Erika. Voilà. Comme il y a lingaka bana na yé, bazala au-dessus ya famille, baton maman. Parce que c'était mal hein, madame. On était allé là-bas la justice. Soko yoki bablo monsieur bimaki passe. Soko tali tante oyo. Yasuka avant dernière il y a papa Babylon monsieur sabimisaki la justice tu peux pas aimer azatante azayana biso pour te salaki réunion de famille c'était mal réunion de famille yende to tiaki parce que bilon on César papa ne mutaza la charge et ça succession oui mais ça le quoi ngana boti bana na ngai ebele na lobi ke neti ngana famille na ngai salama papa na koko na ngai apesa papa na nga lupango parce que moi que papa na nga boti bana ebele na bana na nyonso alobi le quoi yo boti bana ebele na peso lupango oyo po oboko lilango bana na yo ba koko ya kala papa maman wana pe azalaki sage a changer mikanda directement a tie kombo ya ba koko na ye na ya mwana na ye voilà ba koko ya kala bazalaka mayele bakoko ya kala lelo ya lelo ozolingaka ko welela basalaka mayele comprendre bakolisaki yango bachansaki parce que basalaka mayele parce que papa nanga azalaka la lopango na nini oyo na Sainte-Thérèse et plutôt na Njili azalaka la biloko wana nyonso bapesa lopango nde etekama bateka mpona kotinda bandeko na ye na poto apesa e ye wana grand-mère wana arrière grand-mère nanga nde atalaki abi si c'est comme ça, au moins papa me donne un sali pour la bande de konayo. Yo pesi bon, ça va tika pour sali pour la bande de konayo. Bon, yo yaka tika la awa. Le pango pas document yango. Nyoso yango. Makamno nyoso yango. Boko la ba no côté kate ozobota osobandi ko bota. Tika bana na yo awa ovanda. Et s'il oyoki place na yango. Et puis to vanda des années. Il y a pas personne pour le balake. Germain, Mwembo Chende, ngai lupango ya ngai. Siko papa Merlin. Oh, ils ont ba question tozo tout na batu pe bazo luka ba yeba. Est-ce que papa Siko et papa Mwembo c'est votre père non? Mais azan na maman na ina papa na azan bande ko propreté. En dehors ya tante. Pourtant ça demi-sœur. Mais est-ce qu'on a yé moko na libuma papa na ina maman na azan bande côté. Bazali. Après bazan a parti ni. Ba divisa tante à partir ya liwa ya papa. Tante ya divisa. A divisa. A divisa biso et puis a divisa biso a sala toza biso moko na bana. A divisa biso a sala ki biso na bango te yokana te. Yé pas sala bi na bango ba yokana te. To mona na mais oyo alandi papa a bouleversé qui est pour ayana yebisaka l'habitante yebisande konayo oya zolinga mené c'est pas ça ya lobi botia la maboko nzambe na osona ye c'est bon nengeka boya kaka batata moi si toto sabinote toyoki bon OK que non le bané bongo solo la biso mais elle n'a pas fait ça tu comprends que le lot na ba famille grand-mère ba bois qui si biso mais naliwa ya papa mabiloba oyo baloba naliwa na yo tala ke na oba ça lelo na parquet na saki bango je regrette ce que vous êtes en train de faire boyepe mais pour le vaki attends yo grand-mère otambola raté ça m'a touché ça m'a fait mal mais c'est bon gaboye ba ke justice c'est ça ata bo sali ndeni qui plaît qui neige nzambe za ya tribunal ezali mais comme nous tout ça na babiloko la biso on va aller tout doucement. Nana sengi na mandu kité. Nana sengi la justice. Et là qu'on a la sengi en voilà. Comme nous avons des documents. Elle aussi qu'elle présente ces documents. Pas la direction. Mais hier sera bêti si mayandaku. Azo pe sa babiloko. Obino mikie. O ba juge balia. Mais c'est faux. Mais suko yango. Est-ce que ngam na zongi na mizongi na lupango la bande konanga? Voilà. Papa Merlin, to kende vraiment na ko chiter. Message nini oyo
oyo yo okoki kopesa okoki koloba mpona bakonzi ya mboka okoki kosenga nini mpona bakonzi ya mboka basala nini mpo lopango réellement eza ya bino tomoni badocument tomoni makambo nyonso bakombo na bino bamwembo eza na kati justice bokoki kosenga basala nini bakonzi ya mboka ministre ya justice asala nini. Merci mama Erika nga na kosenga na ministre ya justice na kosenga pe na son excellence le premier président et puis na lele sous maman Denise Diakero batele biso likambo parce que justice ya biso ekomi foutu omoni même bakonza mboka nyonso oyo bakobenga ye mpona dossier oyo ayate atika justice esala likambo nango parce que raison moko quelconque pour relation moko quelconque babengi yo parce que oyebo osali loi na yo mais tandis que moi mon frère il était arrêté parce que azalaki okangama na ba policier samedi mais et ça là qui passe wana ka tanti mutaka wana ka tanti a créé les criminels et comme il n'a pas ça qui est ba dossier il y a même qui ba dossier ba comprendre que ça problème à criminalité et ça problème il y a parcelle des ba qui comprendre non ba libérer sans problème a foutu ni caution ni 50 fois qu'il a payé, bah libéré. Ils ont compris. Au moment là, il y a un autre là, papa, bon qui a vu son mawa. Tous ça la bon côté à foutre bas soda. Voilà. Tous ça la bon côté à foutre par-ci par la justice. Na moins de moyens oh yo tout ça la raté. D'être Nazar. Mais Nazar maçon, Nazar électricien. Mais chantier zaté, moussale zaté. Na ou laisse avec vos nanine. J'ai des enfants aussi. Bakoli, na ou laisse abongo nanine. Alors, na sengi na bino. Boye de biso, bote la biso makambo. Maman langa, passe. Ce qui n'a peur derrière. Na koma kuluna, na koma sase. C'est que là, on a la revanche. Na nenga langa, na okokate. Na bota mabongote, batali singa bongote. On est babokoli biso na passe. Tokoli, yango toza. To sengi na l'État, to sengi na papa Fati, to sengi na ministre de la justice, to sengi na maman Denise, et puis to sengi na bino bakonzi, na ba magistrat, na ba procureur, bino nyonso, botala likambo, s'il vous plaît. Ce qui a européen sa kanyaka na ye. Bonjour, on te peut même sacribilité, même sa moussala, te botala moussala. Na boy na kosi bino te ngai te na sala ba document bino ne boyebi ba document botanga ba document koleka biso po eza musala na bino alors on roya ko kosa nini na ko kosa nini en tout cas na sengi na bino vraiment merci pour na bino botala eloko papa Fati papa ministre ya justice botala yango ezalaki na ministre oyo azalaki ya ancien lelo azate parce que bazo combattre ka pour la babuzoba na mboka na biso balingi bêtise. Mais na sengi na bino comme le ko la papa Fatia a nommé bino popo bolandela ba bêtise on yeso salama oya ko ya ko corrompre en tout cas botala bofungula misu papa ata za misala molili na la bible no kozana nzambe botala et pour ça te en tout cas je vous remercie beaucoup papa en tout cas merci beaucoup monsieur le président merci beaucoup maman Denise merci papa la justice merci. Bon, maman Elisabeth, toi qui s'en a eu vraiment, na évité le mot de la fin na yo. Voilà. Na expliqué pour na bateau baye sika. Toyo ko yamba mama to mona ki papa Israël Mutombo azo sala même acte na onga na sali. To ko za la ka te to kenda ka ka ko assister place to yebi ke to zo mbongo na suka. Donc ngai ne na zaboe na yaki pour na ko assister na mona ki kaya mama oyo seme ki na ye mobali akufi aye kobotola lopango abengani mama oya mukolo na bana 11 ba livre parcellaire nyonso toza nango awa ba kombo eza na kati tozwaka kaka te tokomisa eloko moko boye to papa paradis alobaka anti-valeur tokomisa yango valeur te lopango ya mutu eza ya mutu yo oza na ba héritage na yo vanda na ba héritage na yo mama mukolo boye akolata pantalon te akolata mini jipe te po abima na balabala aluka susu mobali po bokolele bana te ajo maman akomi nango akomi na age oyo azwi passion avant na ndako na ye bana na ye bazolambele fufu azoli azovivre na ndako na ye moko botala ka na ye akomi kovanda lelo avandi aloba vanda lelo avandi aloba vanda pona nini po semeki moko boye abotoli demi-sere ya mobali na ye ake kobotola lopango atie ba soda atie ba locataire na ye yango toyo kosala pe le même tozomona papa Israël Mutombo
bazo soutenir bato ya ba cas difficile bato yo baza ba problème o baza limité baza na ba soutien te yango biso pe to ko senga na justice na ministre ya justice to ko senga na bato ba ko kata likambo ba kotela mama o ya mukolo bonzoela yesu ki ba avocat soki ba ko kota ministre ya justice papa Israël Mutombo to moni poza ko s'engager na ba ka oyo potela biso ka ya mama oyo baboto le lopango et pas ya semeki et pas ya semeki mobala kufinde ko mobala ya boto lopango mama mot de la fin na yo okolobani na ba konti mboka